Adjeje ake Afrique du Sud pour aluka nzela ya poto Adjeje azwi yango te. Adjeje sali effort akomi na Maroc pour aluka nzela ya poto esimbi te. Adjeje kaka Adjeje ake nzela ya Espagne pour aluka nzela Paris ba refoule ye. Comment mokili ekoki kozala na ingratitude makasi boye? Ndeti ka ya ndeko na biso Adjeje nazana pasi na mutema, nazana douleur na mutema. Na yo ezaka ka ndeko na yo congolais, ezalaki na quelque ba congolais mususu ba ndeki kolinga teke concert ya Arena Grand Paris et Simbate. Donc bato ba bongo siko to bande ko benga bango baza ba M23. Oui, c'est comme si Mobutu azaki d'accord pour un concert ya Weranson. Non, est-ce que yo Hollanda qui était na ba réseaux sociaux ya ndeko na télévision Mami Wanja, MJ télévision ekoti na bandako na bino, ekoti na ba bureau na bino, ekoti na ba chambre na bino, ekoti na ba cuisine na bino, ekoti partout vos amis pour na ko informer bino. Mais avant vraiment to banda ko pesa bino ba actualité lelo na so profiter de l'occasion na saluer la première dame d'Orléans Mami Wanja ya papa Misha, merci na yo et bah merci beaucoup na équipe technique Koso. Oh mais les autres tenir lelo compagnie là je vois coach King et Ganda. Ali Basola sika ba image ya sika coach bah merci beaucoup et merci Nabino tout ba abonné fidèle ya chaîne Olo Botika Kabiso tout le temps. Bozaka toujours Nabiso pour moulin pour na soutenir biso pour na apporter un plus Nabino à travers ba commentaire Nabino, à travers ba j'aime Nabino, à travers ba partage. Ndenge bo partage ka ba émission na biso et ça la biso vraiment bien. Donc on va analyse na biso topé émission na biso lelo na quelques actualités musicales, donc côté à Koffi Olomide déjà azali ko annoncer sortie officielle ya prochain album na ye God Intemporel. Pourquoi Koffi Olomide a intitulé prochain album na ye topé maxi single na ye God Intemporel? God Intemporel parce que Koffi a remixé presque ma chanson na ye tout yakala. Donc public nde esengaki vraiment ba fanatique ba sengaki ba loba ke baza vraiment na besoin ba revivre sous ba nzembo ya Koffi Olomide. Ba God Intemporel sortie officielle nango eza pour très bientôt. Déjà l'artiste et musicien Koffi Olomide, la méga star, le but de la musique congolaise, Koffi Olomide, Agbada, les Rambo, les Quadra Koraman, Asa déjà qu'on s'est préparé pour nous lancer les bino, Opus Oyo, God Intemporel. Et Bobo Sanate, Koffi Fil, Toza la rendez-vous, mon corps aux amis, le 19 juillet, na hippodrome de Vincennes, Bisika puis Koffi Olomide à cause de produits, hippodrome de Vincennes, Bisika puis Koffi Olomide à cause de Pelisaba Amouré, tout, il y a bonne musique, donc, bino tout bolinga, Koffi Olomide, bon soma déjà ma billet, bino parce que, bah, jour éthiquement vraiment, il y a Kotanga, et côté héritier Watanabe, yépe, article indifférent, que les 24 mai à cause de produire, la Dôme de Paris, héritier Watanabe à cause de la Wana pour la cause de et pourquoi pas amoureux tout, il y a bonne musique, j'y piana, papa chéri azali déterminé pour na concert na ye les 10 mai na théâtre du gymnase. Donc papa chéri azo promettre bino vraiment ba bonne musique comme kaka ndezaka nde mokalobaka BCBG ezali machine ya musique mais to revivre en gonde les 10 mai na théâtre du gymnase total vraiment soki slogan papa chéri lobaka BCBG machine à musique ezaka vraiment ya solo. Et côté affaire Egola le 7 juin à cause se produire na ING Arena na Bruxelles Ferregola à cause la na pona ko se pesa bagolwa pe ba gladiateur nyonso. Et côté a Weranson ye ba do bunda malembe pona ko beta concert na ya ING Arena ko beta concert ko za na Bruxelles za Kalata dans quelques jours et concert mususu o akobeta concert mususu Weranson azape ko envisager ko beta Adidas Arena. Donc, on a acquis quelques informations autobongi c'est la vino pour la mukolo ya lelo. Jordan Poussa, ancien à quartier latin, sur la bossania le quoi na sel ici. Aza un moment où on séjourner na Bénin, na Afrique de l'Est, aza
na ba préparatif Jordan ça ba préparatif il y a prochain single na ye donc aza déjà pour se préparer bozala toujours wana vraiment pour na soutenir artiste na bino na plateau naza na Gucci alobelaka Weranson aza moko vraiment il y a ba soda ya Weranson Gucci de maison mère bonne santé. Oui, merci beaucoup, merci et puis bonne fête na yo Sylvie Bati donc parce que ça moi na bino ya ba maman mois de mars donc s'il était zo continuer babi moi mobimba ça pour na bino ba maman en tout cas pour na ngape na dédier vraiment maman na biso ya chaîne oyo Mami Wanza donc na pesi epe mbote bonne fête de la femme. Et puis na pesi na rozanga te sans oublier kopesa na maman si déjà mampata ma pasteur motema ya le big boss le roi de la forêt Mbwataba balobi l'incontournable balobi le roi de la forêt le retour du roi balobi les phénomènes donc là où place azali na pesi mbote place aza et puis na kobosa na te Sylvie Bati kopesa lisusu na toujours bureau surtout oeza ya wenge musique maison mère et puis na kopesa CG katakata na pesi mbote là où place ozali bon retour à toi et puis na pesi Dr Pichu Muzungu bon retour à toi et puis na pesi te na rozanga soute kopesa mbote na cordon papier foulard ya Bonard et puis maître Ninja Sikaten dans notre directeur ya stratégie bon retour de Kinshasa donc place vous allez voilà. Il y a quelques jours, Weranson a ouvert sa retour à Wanamabile à Bakoko naye. Voilà. La répétition. C'était le 12. Déjà le programme il y a Nicolo parce que tout le monde a depuis qu'un concert il y a rien à Grand Paris et bêta moi qui m'y écoute tous les bâtés zanini. Weranson Awana Kinshasa a se produire sous ou comme apparemment c'est comme si a commis beaucoup plus qu'envisager qu'à Kobeta Libanda Mboka Gucci. Sylvie Bati donc moi Namboka le big boss le roi de la forêt oyo baza kobengi ambassadeur de la paix parce que azamutu oyo akendaki kobunda bitumba pona ekolo yo akendaki kobunda pona mboka akendaki kobunda pona ko lancer message ya este kotala ke na Paris parce que to salaki kaka na concert moko oyo ezalaki concert Arena Grand Paris parce que Arena Grand Paris ezalaki concert moko vraiment du siècle oyo ezalaki concert pona ko lancer pona bandeko o baza na este pona ko lancer ba message pona koloba ke tozo soutenir tozo compatir na bango parce que tozalaki na besoin ya réussite ya concert wana parce que réussite ya concert wana ezalaki réussite oyo ezalaki po aider bandeko na biso baza na este mais sauf que batu tellement bakaka mitema mabe balobaka ke munguna na yo ezaka kandeko na yo congolais ezalaki na quelque ba congolais mususu bandeki kolinga teke concert ya Arena Grand Paris et Simbate donc batu abongo siko to bandeko benga bango baza ba M23 oui c'est comme si Mobutu azaki d'accord pour na concert ya Weranson non est-ce que yo olandaki te na ba réseaux sociaux ya ndeko na biso o azaka na ngaba wana wa ngaba sana moi problème à mutu ouais azaka na moi papa yepe na fa kende telema omoni tant aza kosala balancement na ba réseaux sociaux kolobaki concert ya Weranson eza annulé ozomona te que ce sont parmi bateau baza koluka ba guerre ezala na este parce que tant yozo linga o telemela concert o eza ko soutenir bandeko na biso ya Goma donc yozo zala le contraire ya concert wana donc faut to benga yo mutu ya to bengo muta M23 yango moni bato bazalaki wana pona ko loba na cesse pour que concert wana est récité alors Sylvie Bati ce qui concert wana est récité alors un dixième au Weranson abandaki ko penser pour apesa bandeko na est ce que tunga to aider bango na nini parce que bandeko wana bazana est bazana besoin ya moi mai bazana besoin ya moi loso bazana voilà déjà un dixième pasteur concert de GCC là qui il faut sikoyo Weranson aza mutu yo Bati Weranson aza mutu oyo alobaka soka lobili lobane akokisaka yango parce que toloba na kokoloba ke tomso Weranson tala ba œuvre oya sala tala ba don oya pesa aida ba orphelin aida sala ba don na ba ONG belé donc aza muto déjà soka lobili kamunaye akokisaka yango donc pas ya Weranson ezalaka te ke non alobi te asaleli yango te mais asali yango déjà nayebi ke bandeko na biso est déjà bazozwa déjà oya bango contribution ya Weranson pour na makambo etali na est moi na mboka ambassadeur de la paix parce que bako benga wenge musika maison mère bako mo benga ngo équipe nationale
parce que ezo bunde tumeke ko tombola kita ya Congo et que ko tombola culture congolaise siko balonga ki etumba tango balongi etumba wana bitumba na tala spectacle ezalaki na minute o we ransa na lobito benga génération auto benga bango génération berceau parce que bano bayaki wana na kata salo wana biso to kanisaki ke toromona ba papa moko ya mikolo toromona ba mama moko ya ba 50 ans ba 60 ans na kata concert wana parce que balobaki ke we ranso na sila ngani alobi we ranso na sila e bango baloba koloba yangi ya masila e bango baloba yangi ya masila asila te yake mobembo na mboka e asila te yake mobembo na mboka e lelo yazongeli biso na sene esengo e kolo tonga Sylvie Sylvie Batina yoka sko sentiment parce que kolo tonga malembe selon yo obi ke concert ya Arena Grand Paris oui. Qui combattu na DJ Nzongo aza mwana ngaba M23 mais à part DJ Nzongo ça peut na ba ancien sou ya maison mère o ba s'équiper contre concert wana lokwa ba selo scamba lobes M23 mutu to kozala na contre concert ya Arena Grand Paris to bande benga bango ba M23 au moins était que ouais à cette sélection ma par rapport à ancien musicien aussi longtemps que azapé na ba musicien so bazana o esinge pe ba bete ba séance ma bia là ba nani ba lobeso fala Sylvie Bachi wana eza makelele ya bato bachaka na ba réseaux sociaux parce que oui ranson soto landi bien alobaki yango eza yete mutasali liste oui ranson nazo sala liste te pour na ko sélectionner bato eza sur demande ya public wana po oui ranson alobaka ke wenge musique à maison mère eza orchestre o eza ya ba fanatique public ba fanatique ya we ranson we asala demande ya ba fanatique na ye ba fanatique balobi we ranson tango zo ya na arena tozana besoin ya ba musicien toyoka ba voix na ba vocal na bango ne sala biso bien etika biso na moi ba sentiment moko ye la biso AJJ na bolingo ya we ranson alobi AJJ soki na memio c'est parce que ezangate mais public ne ba fanatique o ya wenge musique à maison mère nde basenga ki yo ngana ya na yo ozu mutu lokola Bill Clinton Macintosh talane muta non niveau pesa ki lengina arena niveau pesa ki ambiance assez donna qui donc là ça que non mutu a travaillaka on se comprend donc public senga ki faut Macintosh aya et puis Macintosh tanga yemba la moko ayemba moko na kriasika Yangia mazongi lele. Vous sentez que animateur a travaillé. Donc si je vois bien Adjani, Bill Clinton, ezane na ezaki na demande ya ba public. Ouais. Ensemble, ame mabango. Mais même Adjani wana ka yona baluke soué ensemble tout le monde va sortir médiatique né ndenga zo dénigrer concert ouais ensemble abi ouais ensemble abi c'est que 12 na podium abi tout alingaki déjà ya poto za na programme na ko ya poto parce que moi na épée azobala na mois de mars. Quelque part au moins que Adjani a foutu ensemble monnaie de singe. Oh babenga na lingala merci ba pesa na moi. Sylvie Bachi en tout cas comment mokili ekoki kozala na ingratitude makasi boye. Ndeti ka ya ndeko na biso AJJ nazana pasi na mutema nazana douleur na mutema. Nga mutu nazoloba no awa étant que défenseur ya Weranson. Artiste Gucci ou aza défenseur ou aza koni na orchestre wenge musique à maison mère. Nazo bete la bino li sapoter parce que moi-même j'étais là. Weranson tanga obanda ba préparation na ye ya Arena Grand Paris. AJJ nakati déjà ya début ya répétition dès le début abande kokoka koyemba te. AJJ kutu soki na yebiso na kosa ote Sylvie Bachi AJJ swana na kakol awa na répétition na biso na British. C'est parce que batike lié 4 fois vocal. Tozana ba image. Tozana ba image. Ba image na biso répétition ezali. Weranson na lobité. Ba musicien bo sala non ba kerte. Totika eno na kokite. Kokangela moto sko asala ngoye moko. Mais AJJ sokokate. Adjani c'est un bon chanteur et mais indiscipliné. Indiscipliné. Kangama na podium c'est quoi juste? Indiscipliné. Au moni musique eza na ba principe nango. Vous se comprendre? Musique eza na ba limite nango. Tango yebi ki oza na préparation moko ya makasi. Yebi ki oza na concert moko o eza concert moko événement du siècle au bato baza rozela. Il faut se préparer en conséquence.
nga namoni bato na pesa exemple moko namonaki bato lokola mutu lokola Shabani Nonda bapesi ye kaka entraîneur afandisi ye na banc mais na dernière minute Sylvie Bachi bakotisi Shabani Nonda na 1 minute ya match esila Shabani Mamoka marqué bi ozomona tango bapesi yo déjà opportunité ya kopesa eloko eza événement oyo ekotikala kozala te il faut marquer époque il faut se préparer en conséquence. Est-ce que AJJ a se préparé qui déjà en conséquence de le début déjà bandeko simbate parce que yo kolobaki Weranson a comme na voix na yo voix eza yo moko mi betisi 12 oza kenan na lengela ki yo lokola motoko tambola na sani ya mbele yo moko ebeti yo 12 mais Weranson soki totali na nini na pardon na programme ça veut dire que AJJ azalaki mutu oyo il fallait public kaka mona ye mais lokola aza artiste Weranson alobi akoki koleka inapercité il faut asala vocal asala ta eloko moko boye oyo batu bazalaka nango déjà na mitu basepela balobaki AJJ ye c'était pas dit que balpesa AJJ dans mobimba dans minute mobimba dans mususu nzembo mobimba ya concert non parce que sur total IP Sylvie Bachi ndenge tomonaka ba invitation ezalaka na ndenge nango ezala mutu mususu akozwa invité des marques ezala mususu aza invité surprise ezala mususu mutu mususu azano kaka invité ba invité yo kaka oso comprendre batu lokola ba AJJ bazalaki batu oyo Weranson abengaki ka po public wana simple invité oso comprendre héritier Watanabe azalaki invité surprise. Adjani na sortie médiatique na lobaki bongo te abi en tout insistaki qui kotuna ba bureau na ye atuna ki manager na ye Mathieu Mobindi nde ba lobaki ba kende parlando ya saki nini Sylvie Bachi c'était bureau alinga ki kondima pardon to lobaka bosolo to lingaka te to kashaka vérité AJJ ozomona AJJ lelo c'est un bon chanteur nako ignorer été mais AJJ tanga bandaki ko sala ba démarche oyebi ke AJJ na yebisa bato bazotala biso ba téléspectateur bazotala biso soki to kosi bango ezala mabe AJJ ake Afrique du Sud po aluka nzela ya poto AJJ azwi yango te AJJ sali effort akomi na Maroc po aluka nzela ya poto esimbi te AJJ kaka AJJ akenzela Espagne po aluka nzela Paris ba refoulé ye esimbi te aluki esimbi te AJJ yazongeli biso na Kisasa mais na plateau amic Weranson na mutema ya mawa banda ba démarche nyonso to AJJ po na yokaki alobi ke ngana bandaki ko sala déjà ba démarche na ngaya bani est-ce que ba démarche o AJJ sala ki Sylvie Bachi est-ce que azwaki visa avant Weranson abengisa est-ce que azwaki visa parce que so totali démarche wana bandaki yango lelo te so kazalaki nango seka bandaki yango bandaka abandaki kozwa te mais Weranson no ya bato ba secrétaire bata bureau ya wenge musika maison mère balalité bunda butu pona AJJ azwa visa comment mutu akoki kozala na ingratitude makasi boye Weranson asali et si to monango esalama kaka pa Weranson bamona ke ba musicien ba koti na ambassade jour moko ba bimi na jour moko ba zwi visa na jour moko AJJ a koti ambassade directement mamoko ba pesi visa et jour moko etikala ko sala mate est-ce que na bokasi ya AJJ est-ce que ngaka zwa visa na jour moko faut ezala Weranson muta sala ki po lelo AJJ zwa visa akoma na poto mais lelo mutu wana komi sur place wana lelo ozolo ba ke mutu wana aza mutema mabe ozomona degré ya mutema ya batu bazana moko siko bandeko bazana sima na yo omonte ko so ko kalele bango nzela po Weranson asalela bango bolamu Sylvie Bachi to lobaka vérité hein AJJ fort ozala azala muto yo apesa Wera merci apesa merci Wera na oyo sali na moni héritier tala ba interview héritier comment ndenge nini quel que soit na onyo sotelekaki comment héritier ndenge nini nazo remercier Wera c'est parce que pour nini ayebi que makambo Weranson apesi et l'équipe plus que pour tout mamususu très bien Gucci de Weranson